eza pe mopandi sango wana o abike ba suspendre nga parce que na yebi ba vérité ya Chéribé to sanga pe na justice tant sous ndeko na pasaki ba nyamunya mabe mais oyebi komona Jacques Ndala na solo abiya ko pesa ba vérité à somme mais tangu Ndala zo ba ko pesa ba vérité à somme mais l'état akoko tika Ndala ndengwala te parce que ko risquer boka hotel nini kuna Ndala Ndala to regretter susu alors lokola Jackie asa congolais de père et de mère akedaki kuna kukuta ba dongolo misu mais ye moko akupa kino ko sa likopana bandoki eza malamu te tamena zonga na ndako batata ndazo na ndako batata de to senisko na bato bazali na justice boye ba ko protéger bandeko wana parce que lokola justice alukaka ba preuve de droit ba baka yo elanga ba preuve nga na ko enseigner au droit lokola ndeko za na ba preuve bo protéger parce que ba adversaire wana koto ya uti et qu'on risque ba beta kage pa to ko simba sumutu de to simba ka seya de fait kaim to bossa ba histoire te donc to peut se le chapeau la justice asali musana ye justice a ma preuve non so to ça ce que dernière les oyo justice yemo a qu'on se prononcer. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Nabala l'Union so ya la voix céleste télévision. Mbote na bino mbote bozali et partout dans le monde besoin de besoin par la 20 internaute. On est véritable na moni pasteur César Mwanga. To en Europe toujours, mafa tu na Suède bonne guérison na o. To na bozana Asie Océanie en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo, c'est toujours votre serviteur Moïse Mao Kanchi ba l'émission bolingaka. Toloba te automesana ko pesa bino ba actualité politique en temps réel. Merci na jeune Jean-Robin Djibouza pa mbole sikozali papa Gaston Kasongo mbote na yo siwa mbanja mage mikozo kanate wazana kishasa mbote na siwa mbanja. Merci à quoi c'est ma caméra John Mboki Bende ndeko avi bel signature Sisi Mboko la fiti mo de masarande to ba toujours lola loleza ko futa sima to koloba zamba ya botoko zo wapi ato na deux points actualité auto partager le biso na bino ya liboso ba libérer ba pesi liberté provisoire na garde de corps ya Chéribo Kende après liberté provisoire na a glissé quelques vérités boye ba vérité yango ezanini la vérité en Wezanini. Ils appellent un manquant un membre ensemble pour la République. Ou le que non ya yebi moto oyo aboma ki Chéribo Kende. Ba oti ko suspendre. Toloba deuxième point processus électoral. Ndenge Teresa pour se préparer comme Kokaza espère na makambwana au monde kaboya zane singanga. Et nazo boyeba chibala ndimaka muteme so zo ndimabwe. Donc, quand on espère la matière électorale, il y a un député. Dans une expérience 2006, 2011, 2018, il y a un commissaire. Dans un membre, on a besoin. On a membre qui sacré, qu'on ça les d'ailleurs, au contacter. Mais pour moi, d'abord, ma caméra à Chéribo Kende. So, ça même langage en Boki Bende, tu partages on a Coco. Bonjour. Oui, bonjour Antiba. Bonne santé. Oui, santé ça bien par la grâce de Dieu. Santé ça bien. Okay, santé ça bien. Température à ma pona mongo qui ndengeni. Température. Bon, température à ma pona mi en tout cas match za likolo. Le bal est bête masu na CCT. De ce aux amutu ya petite taille. Yeba que l'entraîneur va changer déjà G. L'entraîneur a comprendre que tant aux sous temps bête passe à CT. Oté n'appelle ça passe à sol les amis ba dose so da muta mukuse passe là ya dose donc tereza là il y a du colo tereza du colo ya bo moni biso take wela nzungu na biso to yebi makambwana. OK, to continuons après. Alors Coco to continue la première sujet na biso penda auto partager wa ba libérer garde de corps ya Chéribo Kende. Donc garde de corps ya Chéribo Kende ba libérer. Mais on a manqué ya jeune et ensemble pour la République. Alors bifo bimisa ba auto ko suspendre bifo bimisa ba vérité na moto oya bomaki Chéribo Kende.
yoza parmi bateau baeba qui quelques secrets yebisa biso déroulement et assassinat dans des procédures réseau kindela garde corps wana ba libérer ba pese liberté provisoire. Est-ce que banquêteur déjà bazu ba preuve palpable ou ba moni que non ça sert à rien du tout de condamner de garder garde corps? Qu'est-ce qui se passe dans liwa ya chéribé au kendo ba tout ba ozela verdict na yo na ba bon au moni au balboso ezali que biso ba congolais la dépéré de mai tisiko to nitaka liwa ndeko na biso chéribé kwa zambo na Congo atika libota na ina pasi akufaki liwa moko oyo batamokili baninga oyo aye nde ba planifier yango banini kwa biso za justice te biso za musala ka nini koloba pona ko protéger bana nyonso ya Congo tolobaka bakamba Chéribin awa ezalaka sabotage pour ba contrer francophonie yango lobi ke na kati ya Congo eza ba politiciens o baza na Congo opposant mususu oyo politique pena ba yebi politique te bango croyant que so to sali boye ba ko taxer gouvernement ya union sacrée ba ko taxer chef de l'état ba ko taxer justice to ba ngaba bimisa image ya Congo na caché moko ya mabe net ba letsa Congo casquette moko état voyou ki ba moni que non o azali ministre sortant comment va ko assassiner boye après capitale ndori donc likopa ya bandoki o ba préparaki le corps peut toujours n'étendre que ton lait obéle la kaka souci ya ndeko na biso tolobaki tete la akendaka boyete tete la ke mafumbe ya akendaka boyete makila neza makasi eko kota batu wana obota mbato bakino ndeko mususu mopandi sango babi on a ba vérité ba suspend na parce que na ba vérité eza bisote eza nde makila Chéribin nde pesi bango confusion ndo boni olobi ba libérer garde du corps na yeba pesi liberté provisoire justice a mené banquette na ye asali a bandi première page elle comprend que oui na ben formation oyo garde du corps a pesi na oyo bespère ya justice parce que to petit bino merci to ndengi nde boy bespère ya justice ba comprendre que pays déjà au moto a pesi biso na numéro tozaki nango to comprendre que non j'ai outil na famille telle famille politique telle alors messieurs pour l'instant aux liberté provisoire babi liberté provisoire sikoyo bato nde balingi Congo te o ba komi ko critiquer justice congolaise omonien yango pas de na justice le corps peut passer une liberté provisoire pour protéger parce que liwa ya Chéribin ezaki liwa moko préparé na bato et kolinga baba ko sala ba filiati kolanda God ko na yowana parce que ba vérité ya lobby biso za justice mais justice ici a déjà ba vérité nyo c'est pas garde corps parce que a détaillé dans le la Cour suprême Cour de cassation tala appel et contagi boy tala donc a expliqué clairement sikoyo ndeto osala na justice ndeko wana faut ça la protéger atasa la liberté provisoire parce que badongolo misu bakolinga balanda même ata pe mopandi sango wana o abike ba suspendre nga parce que na yebi ba vérité ya Chéribin to osala pe la justice tant sous ndeko na pasaki banyamunya mabe mais oyebi komone Jacques Ndala na solo abiya kopesa ba vérité à somme mais tangu Ndala solo ba kopesa ba vérité à somme mais l'état akoko tika Ndala ndengo la te parce que ko risque boka otere nini kuna Ndala Ndala to regretter sous alors le quoi la Jackie à sa congolais de père et de mère a kedari pona kuto ba dongolo misu mais yemo ko ko pa kino ko sa di kopana ba ndoki eza malamu te tamena zonga na ndako batata ndazona ndako batata de to seni sko na bato bazali na justice boye ba ko protéger ba ndeko wana parce que le quoi la justice a lukaka ba preuve de droit ba baka yo ilanga ba preuve nga na ko enseigner au droit le quoi la ndeko za ba preuve
pour protéger parce que l'anniversaire wana koto ya outi et qu'on risque pas bête attaquer pas donc on simba sous mutu et tout simba la série des faits kaim donc tu ça ba histoire donc tu peux secouer les chapeaux de la justice à Salim Moussa de Kabimi de provisoire justice a ma preuve non sont surtout c'est que dernière les oyo justice yemo a qu'on s'est prononcé il y a mon commission d'enquête tu en as ba depuis ba combien pension ba petit sur mais la non commission d'enquête tu vois qu'on bousculer ba moté ba mo baza bespère et ça Moussa la batangeli yango donc on était que non les autres produits peintre aux la peinture dans laboratoire yo aux peintre to koti ah mais peinture la mo ya baté et na cha ammoniac na titane faut na tika on a calculer ba valeur nango contenu parce que non ça peinture acrylique la peinture la fait sur vraiment temps pour autant la efficacité nango combien trop forcer ba côté bon baza expert de basala en 15 na bangwana bazongi ce qu'on a laboratoire baba na ko étudier si plan positif négatif batali ok donc on peut passer il tombe il y a obimisa décoration non azo liberté provisoire mais avec le temps peuple basa la kimia bokoyoka na munoko banzuzi bango moko parce que bon baza mandaté na l'état des domaines na bango to ko taté na kati na bango no le bamba moko te do ko ba to tika na temps yo zono liberté provisoire to ko rappel ndala ko bani mais pardon ce ko basala ki likambo wana Cheribe pa lati bango na nzoto sonzo d'ailleurs ba msupe ba ko boka mboko na bango na seni pour rien makila Cheribe tete les amakasi yoko okoyoka Cheribe zo tambola so ngomona kota n'esprit ki mbam do comprendre Cheribe azo tambola zo tala so tani moi si na ebo tali moi azo simba pe ba tota sume loko ya comme esprit mais azo ko se manifester pas ba Jacindala ko manifester pas ba nani beta bo makambo eza ibele oyo ba congolais si ba comprendre banani basaki makambo la mais ko so banzuzi te to ko lo bango te to ko se prononcer te to se la banzuzi ba onde ba okata likambo wana ok to zara banzuzi ba onde ba okata likambo wana atozoki na procès électoral o ka Martin Folo ba que non a osenga na seni a créer cadre moko esenga la tous les candidats ba kutana pona ndela penda ke mapona et les meilleurs à gagner il y a mon États-Unis ça m'a dit. Et puis deuxième sous-question, pourquoi pas vous permettre de na ba candidat ya la muka ba déposer ba candidature c'est impossible parce que quand même grâce grâce ne va pas ça grâce grâce c'est ça si 35 000 candidats pour la place il y a 500 personnes c'est ça là tout pour ça c'est ma fiche donc ils affiché bah non na ba numéro c'est bimi parce que to ba fouet démocratie pour na ba député il a fallu on va comprendre que l'étude du GT non il faut pas assumer 5 ans pesé belité parti politique n'a pas autant il faut comme sénateur parce que avant maintenant sous le troisième avant maintenant sous le sénateur ouais débat la loi signé ça à vous wana à vous travailler bah vous récompenser bon nani il faut lui aka yo cheta mata premier car ma troisième premier en tout cas to ba bosolo na bitio na nanu to bandi propagande Tshisekedi te ndati nga boyko nana lobite nana lobite ngande nzambe ya muke so na bi nzambe ko mona ko be kwa nzambe nzambe ya muke petit dieu na yebo na solo koloba ke ba fongola fenêtre mususu pona ba député ya mfaulu déjà automatiquement to ko bafouer loi ya seni organe technique to ko bafouer peut état de droit parce que ce otali dépôt ba candidature c'est na pesa ki tembele traitement ba dossier dépôt ba candidat ba biso to kerete to luka dialogue biso to kerete to luka dialogue to tsaka la communauté internationale to senga na 5 ya sikoyo le candidat président Tezalaki fora seni là c'est une opportunité d'aki mais c'est pas dit que le quoi faut il a déposé candidature là il y a député et candidat président asenga na kadima asenga na okanya seni bofungola et bongo sikoyo bato mususu bazawana parce que ce n'est pas le ba dossier mususu parce que 30 000
dossier mais c'est na tala trier tant nde ba retenir na course wana bon baza ba ubima si combien de 1000 wana fauteuil ezaka 500 places sikoyo so tozongisa so bazongisa ya failli c'est les bases pe na montre balongo na bazongisa bango non basi côté basime direct na bango à la prochaine occasion baza se régler parce que un homme politique a réfléchi à parler belé c'est plan positif c'est plan négatif donc bango ba pencher kana el moko madame elike ezaka na 5 ans c'est quoi au côté de la biso protestant au côté de la biso peuple à côté peut m'habiter moi ba ventiler politique faut ba accorder état qui ta ezali bazali mais pour na ba député en tout cas on est là ndoto ababa ok on est ndoto ababa alors 5 ans bazan aux États-Unis bakenda plaider pour la dernière fois que ma podami processus a bien crédible mais c'est 5 ans peut baza un candidat là et c'est pourquoi besoin la ba canon na bino weba pourquoi l'espace il y a 1 mois 5 ans épiscopat basa la moko à peu près 3 fois aux États-Unis est-ce que pour vous azana bantene ba holandela ba mouvement na bon au moins so kabila côté na zaki makasi bon biso siko moni biso to na ba bantene zanango mais vu que eza régime moko sanguinité régime sanguinité tozana ba preuve tozana ba kambu donc yo ba si service renseignement congolais ba sa musati ba sa musala bazana ba pays atala gis catholique akine ni otama balobele bazana ba otaka bon to limbisa mo baza bana eza régime moko régime ya ba responsable ya ba sanguinité alors sikoyo tant que c'est quoi qui mbala umbala pour plaider que l'élection est exclusive bani mais c'est exclusif bal bakoti faut million à déposer na refusé muta refusé 4 millions à couper ba pesa muta candidature na bango muta refusé ça mais bangonde catholique bazaki na carte mabe le so bobi que c'est quoi ça na candidat na mais to ko ba bien to ko ba nana yebite que na pays en Amérique on suki Haïti isaka na monseigneur moi komaka président kuna l'église catholique a peine à Vatican papa tiele maboko donc c'est quoi la bango comme ba bouler comme si quoi biso catholique maison mère candela biso yo maison oneza asala pas même temps inani de compétent na degré boko batabi et yo la kindexi c'est pas dit que 5 ans ya té surtout lelo ba monseigneur na biso na Cameroun ba église catholique ezala na Congo baza ba monseigneur baza pourquoi il y a Congo ah regarde il y a ça pour dire papier contenir gratuité mais bazo ba okotana ba smartphone area moyo est-ce que service ya renseignement la des blocs on a exclusivité dans la ngai moko ka ba révélation est-ce que area moyo na bisio ba pareil à nouvelle technologie muta ko publier résultat ezaka kadi olanda kinde kona biso nani président César nani na bosali commune koya bosembi arbitraire abina processus c'est l'autorail nazo kebisa bapandi sango muto ko intimider binote ko manipuler binote parce que muto aza mandataire ko pesa ko publier résultat exact toujours c'est sur l'église catholique a rêvé na pour rêve ça permis na tout le monde rêve on rêve na donc on rêve que non ah non comme président ah ils arrivent na ngai muto président la dit eta ils na beteya ils ngani na rêve ya ngai mais ba ko ba témoin na bango oui ba ko ba témoin na bango mais quand du matin au fond atali pam ba tala yango ba te ba bo ate oui ate aso ate tiseli ndaka l'élection donc to benda mturo to benga na kasai tu manyo kite o tu kaba tu manyo to tika biloko wana to zela moment ngo koma moment c'est commis o dit que tout le na nataki bango monseigneur Cholé na utemi nani président Mbosso na pesi mbote Joe Biden l'homme sage ya biso Congo excellence Mbosso ambaki bango basololaki monseigneur Utema lobaki clair a expliqué bino na lokende kuna pour représenter la République démocratique du Congo na misa milulu minene oyo papa François Premier Rosalisa bengiso banganga nzambe
ça va. Mais ceux qui basilisi, ceux qui beta ma tour kuna, mais on est comme ce qu'on dit provocation purement simplement. Où le bas Maréchal Mobutu, parce que Senko, Aza Senko à 5 ans sur du Senko. Ce qu'on dit ça la déclaration politique, il faut oui le ministère de l'Intérieur. À comme on a excellence mettre Peter Kaza dans sa liona. Ou peut-être Simbo tu as il a biso plein de couillona. Tu peux Simbo tu Peter Kaza. À quel côté na Peter Kaza. Bon, d'autres y a biso Senko désormais via dictature tout le monde en beaucoup yo. Et tout le monde qui biso Senko désormais tout le monde la casquette église au milieu du village. Tout le monde est parti politique. Et on ne peut pas décider candidat là-bas. Mais pour l'instant, bati ya kaka maloba nzambe, bati babongo le motema, bati ka ikobu, botike ikobu, bobongo le mitema, boyamba liloba nzambe, musa bango osala ngwana, déjà sous musa bango osala sunte. Basa musa bangwana église au milieu du village. Bati ka politique, asa musa na. Politique asa musa na oza bien malamu. OK, politique asa musa na oza bien malamu. Tozongi na processus électoral. Maman na likam. Déjà moi sur les banda, bantene eza ko place avec partout. Nous a parmi ya bana ko ba technocrate ya mwamba. Oui. Bandeko baza Holanda biso baza na besoin ya ko tia basis na bona mwamba. Surtout mingi ba candidat non sacré. Non IDPS conseil ne ko pesa ba. Tina zo tuna ba dayi bisa na za ko. Parce que c'est d'abord que la voix c'est à disposer. Ce qui au bengi numéro comme la voix céleste tous à disposer wana. Oui, to solo li pour na comporter campagne mais awa to solo actualité na autre ko question yo attaque technocrate ya terre à mwamba bandeko baza Holanda baza innocent ke baza IDPS o musuba obule que non liste bo salema conseil no produire bon conseil de ko pesa to tebisa na bandeko ba candidat nyonso ya Congo mo ba na Congo mo ba général après na kiti na fief na ngai mabele mwamba ngai nde nzambe ya muke mambetali position sa mapona mingai nde nzambe ya muke to ebike na moment ngoya ba propagande ba petit leader bayak mais sorti mon ba politique ba comme la ba politique wana to pona bango ba kana ti kuma ya shida ai ga ba député mabo ba nini shida mais biso za shida te biso nde musana biso o to lesa ka bana mabota politique nde biso banda kondo je tsiri wa mulu to umeli kala suka pembe conseil ezali biso to tsaka ba stratégie na biso pour la mesa oye de expliquer les modalités ya mapona mindenge sala maka d'abord alors on déposer OK numéro ngo OK confirmation OK to bandi ko telle chose comme la procédure to sala yo cahier na biso de charge to la question ba tactique schéma na biso to beta depuis que to ko beta na telle place to beta kango boy mais to ndika bato bayaka o ba respecter la biso babima basé belé c'est en 2019 monsieur combien de candidats membre na bimisa 8 ya liboso na kotanga potang so ba moment non ça on so melo aba olu kila ko ata ya liboso na kotanga neti maître Peter Kazali azolanda ngai Peter Kazali ko ngande koko Peter Kazali yebi dans ce moment atangi mutu moto yebi kombo na yeta atangi bobo bokula yebi kombo na te mais la tangi moto azali VPM intérieur maître Peter Kazali ngai nde nzambe amuke ayaki po aza oya biso akala IDPS combattant na biso to bunda de tonyoka mana itanga bité koko na tantaka avantage liboso mais contenu tala bité konyoka maté et to créer ba base to créer makambo belé papa poussi to la capacité ko eli plus de 8 personnes na biso c'est base ya munene na biso tazo ba kina nzambe amuke donc d'abord nzambe amuke petit dit parce que nzambe bi non to sala mutu na le lilingi na biso petit dit tazo ba na zoe donc to ko to kota scoten na o ezaka na moi mpe mutu ngapa rose na rose na besoin ta changu ngai vu que na travailler trop na makambo pe na former ba bane belé o lelo ba kompe ba leader na ba district mususu mais so ba komi na coordonnateur donc ça yo na changu partout kunga do sadi oh no te na changu kuna na tilo to ko banati
tala befo kuna bosa na kipe mususu na bosa mususu so la tangi pe armi 9e nani député na biso Chibaraba ngaza na mwamba yaza na chabu ezali mba boso attenté à Fanti Rwanda ya ki députation provinciale mais bandeko baza niveau ya changu babita il faut to que kota koko ça dit nazoke nani ndeko Chibaraba Francis te boité yako to sabwe papa to koti tan bu zoma loba waka biso zaki solo kate zaka ndo force à parole soit simba wali loba bu bu yewana bu nakotaka sunda kisa mususu pena otanga ba Paul Chilungu pega mtu Paul Chilungu na biso baza Paul Chilungu omebe na otanga zate rote ade batango msaka wana koko nakotanga pe mususu tajos mafolo oza na DGK Namso batango bazala reconnaissant bendenge ngana solo ko na nganga naza kwa nganga bon tata baba te nganga kimbam vuluzi ba ata comme nganga donc nganga ça veut dire stratégique donc nganga mo politique donc nazali nde ba bola kisi professeur okotangisa bana nyonso na okotangisa no bana tangisi be so mwana comme ministre yo ko bateke na nyonga po mwana comme ministre te ndaza kama mtsanja ni ya kwa enseigner basala kabwe de mutosani ni mutake mais mutongi bato jimanisha bana lingala po bato ya koyeba bazali bazali na ebite bazali bato ya koyeba bazali basafisha kandeni batongo bajimana donc ye olingo lo bakaba bino tika naza na équipe na ngai na associé yo so ngai nzamba muke yo associé nga na bato nga na créer na bité et simba te le moni bato bayaki avant basali ba raté belé nesi na mwamba ba raté zebele muto ayebi na bobuata ndeto zelela kiye mendenge na te raté mais bato ba accompagner ye loko baza bato mike barate esimbie mais tant bagei koko ndo minga koko mutu mo ya kiawa ambasima ya suso ate nani anga ya kiawa oh boko katuna kyote na bita tuna kite bon tika ye asaka na tonga likola ze tanga sanga yango bundi ya komoluka koko yaka nde muma yango na ba ona bimisa moni na suis patience à 4 ans moni mo banisanga tuni ngai bongo bato wango napesi ndakisa nga za professeur yo stratégie na yo o sala na mwamba la kishita ba na kishasa pona ba electorat ezala ba catégorie ezala ba tayi depesi pe mutu muso ba mutanyo sa ko la na mucho atali ke no akoko ezala net na minute oyo nazo travailler pour na bloc ya union sacrée pour l'instant nazo travailler pour na bloc ya union sacrée nyonso parce que na union sacrée autorité morale na biso za Tshisekedi soki na contexte ya parti politique modèle na biso za Augustin Kabuya ope na pesi mboto za ndeko azolanda koko ye mo kaibia ka ate wa na koka nyati po ayebi déjà donc autorité morale na biso ya union sacrée c'est Fachi Beton mais modèle na biso tozolanda otolanda lokolo na ye na parti politique na biso UDPS c'est Augustin Kabuya donc nazo travailler na union sacrée nazo travailler na parti politique UDPS dezala muta respecter principe na muta na chimanisa so kwa ina koyeba wana koyeba nde pokoko nde nazalia wa nazali na ba stratégie on a ko sa do na ko loba oye na yo me batali ko bayoki yo kaka batala bia koko na ba ko détailler na bi omuli ce monsieur là tala boy ça contre campagne té mais bayebi non naza d'abord naza responsable non sérieux force na ya ngwa bayebi te ya la sérieux parce que bayaka bayeba pesa ngai bani bamu te muto pena de naza batu bazali bayebi kieko mais si on peut comme député na union sacrée na parti politique l'UDPS pour famille na biso tout ça na to boy mutu te mais to saka kama baza ko lubana yo kwa na propagande te ke na tie ba cousin na ngai na tie pi petit na ma pi petit no ba politique a ebité bon comme na zone mususu boy nati biso ko comme dans fiscate nati son na pesi moi briefing na muke nati ki sensu des a répartis na 17 quartiers
net quartier ba bien la révolution ngomba mais pour comme il faut la cop ba ko so ki sensu mais ba so ka na bikanga wana bela terrain qui tombe ça suka wana mais révolution ngomba ça kana ki sensu na ki sensu c'est donc comme oh ni ka Congo et Congo fait basa botia c'est Koko allez no tant yo zo boy epelo leki mais mutu makasi na matali conseil to pesi ngona union sacrée Koko na bilo ya sa IDPS Koko yo ya sa 4 ans de silence nanda on battre maintenant tika no bana basala na tonga kulasi basala na tonga so ebungi bakomoluka non ça ndeli bali net na mitsuko ba contacter nga déjà mutu mo abenga nga na bité nani wa benga hote nga kombo na nga bani na bon na ba jour à venir na opesa yo na moto sono na bureau na staff technique ye na pesi ye na bise do yo faut comme so député do faut comme député profession ya commune na mateta ça moi na mwasi maman Viviane Kabeya maman Viviane Kabeya donc député profession na ya matete ka aye ko lukinga lubabite aya mona na pa mbate wapi ye allo mais robini ate papa na ngai noti basango na yo nasi mais cha batterie nyo so marche pour au démarrer ka nyenyenye vous nenga ko arrêter Koko yo merci Koko message à Souka pour to ka bwana na famille Cheribo qui ne numéro pas téléphone pour moi dama wa komenga ti ba Koko azolo ba mingi total nanu yo yaka on a besoin guérison de vie pas Koko pour la famille pour te faire ngonga toi ça te faire ngonga famille justice pour peut faire confiance à celle musala naye justice a eu moment ni oya bisabino makambu oyo e komela ki ndeko ya biso o biso me toujours kolela kimezala na libota mobimba nzamba pesa kimia na pesa kimia na pesa pe mama chacun dans la bifalo baba vérité chacun dans les ayete donc ça de kondo cheriba côté to tetela makile ke na pambate donc ça masima poto be zango OK on go penda Koko ya zali ndo be Koko zo bango bango numéro local numéro à Koko plus 243 comment déjà plus 243 yo besoin de comment déjà 84 40 69 461 84 40 69 461 on est bengo les abattre ba mbouyer te te na mbouyer te ça ça en tout cas ngaso mga mbouyer na bloqué merci to comme na Souka boza la plancher tozo na pona exclusivité anti-bal boyeba Kagame déjà compte ici ba infiltrer na pona ko infiltrer élection boyeba ça les mine de 5 ans azoya na ba smartphone nouvelle technologie à version mususu qu'est-ce qui va se passer avec anti-bal dans quelques minutes affaire à suivre ciao bato jimanisha bana lingala pour bato ya koyeba bazali bazali na yebi bazali bato ya koyeba bazali basafishaka ndeni batongo bajimanda ya ye olingo no bakaba bino tika naza na équipe na ngai na associé yo so ngai so na so ngai nzamba muke yo associé nga na bato nga na créer na bité et simbati lelo moni bato bayaki avant basali ba raté belé mais na mwamba ba raté zebele barate muto aye bina bo buaka ndato zelela kiye mendengi na raté mais bato ba accompagner ye loko baza bato mike barate esimbie mais tant ba gei Koko le minga Koko mutu mo ya kiawa ambasima ya suso ate nani ngaya kiawa oh boko katuna kyote na bita tuna kite bon tika ye asaka na tonga likola ze tanga saka yango bungi ya komoluka Koko yaka nde muma yango na ba ona bimisa moni na suis patience à 4 ans moni mo panisa tuni ngai ibongo bato yango apesi ndakisa nga za professeur yo stratégie na yo o sala na mwamba na kishita ba na kishasa pona ba electorat ezala ba catégorie ezala ba tayi depesi pe mutu muso ba mutanyo sa ko la no na mucho
matali ke non ah koko net na minute oyo nazo travailler pour na bloc ya union sacrée pour l'instant nazo travailler pour na bloc ya union sacrée nyonso parce que na union sacrée autorité morale na biso ya Tshisekedi soki nazongi na contexte ya parti politique modèle na biso za Augustin Kabuya ope na pesi mboto azande ko azolanda koko ye mo kaibia ka ate wa na koka nyati po ayebi déjà donc autorité morale na biso ya union sacrée c'est Fachi Beton mais modèle na biso tozolanda o tolanda lokolo na ye na parti politique na biso UDPS c'est Augustin Kabuya donc nazo travailler na union sacrée nazo travailler na parti politique UDPS deux ans muta respecter principe na muta na timanisa soko ina koyeba wana koyeba nde pokoko nde nazali awa nazali na ba stratégie on a ko sa do na ko loba oye na yo me bato batali ko bayoki yo kaka batala bia koko bo na bakuna ko détailler na bi au moins ces messieurs là tala boy ça contre campagne té mais bat bayebi ki non naza d'abord non responsable non sérieux force na no ya mwa babi ki té ya la sérieux parce que bayaka bat bayeba pesa ngai bani bamu té muto pena de dans ça batu bazali bayebi ki eko mais si on peut comme député na union sacrée na parti politique l'UDPS pour famille na biso tout ça na to boy mutu té mais to saka kama ibaza ko lubana yo ko na propagande té que na tia ba cousin na ngai na tia plus petit na ma plus petit na bamba politique a éviter pour comme na zone mususu boy na tibiso pour ko dans fiscate nati son na pesi moi briefing na muke nati ki sensu déjà les partis na 17 quartiers nati quartier ba bien la révolution ngomba mais pour comme ko faut la ko ba ko so ki sensu mais ba so ka na bikanga wana bela terrain qui tombe ça suka wana mais révolution ngomba zaka na ki sensu na ki sensu c'est donc comme oh ni ka Congo et Congo fait basa botia c'est Koko allez no tant yo zo boy pepelo leki mais mutu makasi na matali conseil to pesi ngona union sacrée Koko na bilo ya sa IDPS Koko yo ya sa 4 ans de silence nanda on battre maintenant tika no bana basala na tunga likulasi basala na tunga so ebungi bakomoluka non ça ndeni bali net na michuku ba contacter nga déjà mutu mo abenga nga na bité nani wa benga hotel nga kombo na nga bali na bon na ba jour à venir na opesa yo na moto sono na bureau na staff technique ye na pesier na pesier do yo faut comme so député do faut comme député profession ya commune na mateta ça moi na mwasi maman Viviane Kabe maman Viviane Kabe donc député profession na ya mateteka ayeko lukinga lubabite aya mona na pa mbate wapi yeyo allo mère obini ate papa na ngai na ki basango na yo na si mais cha batterie nyonso marche pour au démarrer kanyenyenye vous nenga ko arrêter Koko yo merci Koko message à Souka pour to kabana na famille Cheribo qui ne numéro pas téléphone on a mawa komenga ci ba ko azolo ba mingi total nanu yo yaka on a besoin de guérison de vie pas pour la famille pour te faire ngonga toi ça te faire ngonga famille justice pour vous passer confiance à celle musala naye justice a eu moment ni oya bisabino makambu oyo e komela ki ndeko ya biso ko biso no tuzo kolela kimezala na libota mobimba nzamba pesa kimia na pesa kimia na pesa pe mama chakinda la bifalo baba vérité chakinda les ayete donc ça de kondo cheriba ko to tetela makila ke na pambate to ko samba sima poto le zango OK on go penda Koko ya zali mto be Koko so bango bango numéro local numéro à Koko plus 243 comment déjà plus 243 yo besoin de comment déjà 84 40 69 461 84 40 69 461 on y go ben les ala ba mbouyer té te na mbouyer té ça en tout cas ngaso mbouyer na bloqué merci to comme na Souka boza la brancher
tozonga mpona exclusivité antibal boyeba Kagame déjà côté ici infiltré na mpona ko infiltrer élection boyeba ça les mine de 5 ans azoya na ba smartphone nouvelle technologie version mususu. Qu'est-ce qui va se passer avec Antibal dans quelques minutes? Affaire à suivre. Ciao.